Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai nga ndeko na bino Simo Poso Lobito mobala pembe tina Dubai tembe sili bajalo bakufi bafokonte pe bakufi lala lulala Simo Poso Lobito mobala pembe tina Dubai tembe sili bajalo bakufi bafokonte pe bakufi lala lulala tolelo sonandonge nga na libanga Golgotha Mboa rouge Keba nyoka ndumba zu permis papa mpanga beli liboma nyeke senga wana libanga Golgotha mbote bisika nusu bozali bozolandanga grâce ya Jésus de Nazareth eza na bino amen bandeko tozolanda bilili nde makambo ya ndeko na biso Marcelo tozoyeba te na famille ya mwasi tozoyeba makambo te ndenge zokende soki botali na bilili bozomona makambo likendeli zonga ekomi na degré makambo ekomi susu na ndenge po ndenge saka so kufeli nani ndenge to saka so kufeli mwasi ifo ba ndeko ya mobali ya mwasi ba ya po bando ba ndenge to yepo to za biloko neti saka ya ndeko na biso boye to sa ndeka to fanda na famille biso sa ba bantu babi ndeko na biso Marcelo ani ko santita famille ya mobali ya mwasi te ya ngara pinope to yebi na biso te mais na moment oyo nini ndenge na moment oyo ndenge makambo ndezo kendele eza ngo kitoko te parce que Marcelo okotika la kaka semeki na bango parce que bana bazana kati parce que na tanga likambu bakobenga kaka basemeki wana bakoya pona nini baya ko présenter ndeko na bango yango wana ka ifolie bozaka na liaison moko ya kati ya famille na réconciliation ezala ata mabeso ke ezala ki to ndenge nini bango ba perdre Frère Marcelo, yo so comprendre te. Bango ba perdre, ba osa sous blanchité. Mais yo bala na yo. Oso mona degré. Oso mona siko pas bango ba sana ngo. Yo ça na passe pour couvrir. Bango siko ba perdre mutu libela. Parce que yo wana ba perdre ndeko na bango. Azalaki mwaso na maki ndeko na yote aki mwaso balaki. Lelo siko ndenge so sa pe boya msope kalamiki te omona pe obali na yo. Omoni bango bazana passe yo sana passe ko leka bango te muta ko sote yaya osana passe mo ande to fana ngina mwasi na ngai boybo mais bango siko passe bango sa ba ko mona susu ndeko na bango te position pe ndeko na bango bela ki ba yebi to ba monika mutu o akende ki bwako osomona biloko na nyoso friend ndeko Marcelo il faut comprendre bango bazana droit mo po ba loba parce que eza passe ata yo peso ke zala ki yo ilingo sala ka bongo eze loko moko te bozala na barankina te bazana droit ba yeba batuna yo mais siko boko sola te sisuka wapi babi balingo nani ne pasteur Marcelo alingo santé bango ata mukete siko ko santé te bango na ndenge nini ngapo na ngai nde na landi na moni ba video ngo nezo leka ya ngana ko pesa ka conseil attaque nde makambo zalaka ndeko nanga solo la malamu na famille mwasi parce que bana bazali na kati parce que ezala rappel mingi ndengo wana soko kufeli ndeko bandeko moba ya basi mingi bayaka po ba ko so biloko ndeko na bango ope ko tika nda batikeli bana bango ezala ka bongo ata omoni bino bandeko na bapasi boni ko bongo la ba makamu sute parce que bino pe sungu do so teba tupe ba désordre bandeko na ngai wana pe mais bino boyebi ke ezala ka bongo mais bino bolongo na ngosuko ndenge o woni sa makambo tangu ya bato ba yebi liloba te mais siko bino boyebi yo yebi liloba siko boko kabona ndenge ni malamu te ba semeki na yo parce que yo yebi liloba siko ndenge ni bosoko bosaki unité na ba semeki omoni makambo yaya moninga malamu asali ka Jésus de Nazareth ngala kopesa faut pas ndeko na Marcelo te tout est grâce mais ezaka eloko moko il faut ko solola bana bazana kati bakotika na kabase ato bali na yo bana na bakosaka na bezo ba mama leki madini muko adibala bakobenga mutu musute kaba osaka ndengo sana kake yeba kake tina ti bana na bakotika na kabana na ye bana na bango eza eloko te o membo memango na kanda bo memango ya te pondenga na so monela kala mingi to mona po bali na yo ngande na so na ebite lo mo ke lo binanga ezo santina lo ba ngondire kala mingi po mona po bali na yo te mais ngana ko sepe excuse moi so ko bala frère Marcelo azala mwasi moko azala ndakisa po na bana yo so frère Marcelo so kite désordre de côté na foyer na yo
na taliba na nyonso likambo pesa wana mama likende lizongo wana mbilinga pesa na katiti wana bana moni ekeza mbilinga wana nga ozana ngamu na kati wana mutakosa yote solo na basemeki no bien pesa mo biloka ndeko na bango ata na moment o bobo solo te mais libérer biloko wana siko biloko no sana ngo bana na est-ce que ba robe na ba maputa bana ngo besoin te sala symbole obite obengi bango ye biloko ndeko na bino yango bomoni ndenge nini ya boka bona malamu mais biso bino mtu bote ya biso bolingo mais siko ndenge bino bosu sala bolingo ngote na yoki batu baza ko loba wa ba video obi video leso singa na biloko ya mokili tika la kanango ye moko blasa tiki yango beaucoup zwa ka ko libérer e ko sala ne ngabinga pe na yebite ngala ko na ko pesa kaka sango parce que yaya isika to soki ndoko balela totalaka tout ce qui brille ce n'est pas de l'or argent peut briller. Faites attention. Yaya ote ngala za kabisa no libala ngisa ka ngala mobali mumoni siko libala kabino mais siko tanto kufa bumate batunu so bayaga na pon parce que bino bozaika bino mibali il fallait ka bokunda bino bosaka makabino bino mibali bokundi mutesini obenga parce que muta za kana posa mutu yaya mutako bote abiso malamu muta ko tika la kaka na posa mutu na landeki pe video ne asengi biso bandiko ba catholique bo skize asengi ke balimbisa na makambulika akwa biso ndeto limbisa catholique ndenge limbisa kanango to sala ko bon parce que pour makamboza na stade papa Raphaël na ni na biso ba catholique na eloko na stade na biso to sala ko bon yaya bolingo asenga biso bolingo ya ngwana pe to lexike ezana tina te yam sasa ndeko na biso berere zakana na sepela ki vraiment na geste wana vraiment cardinal sala ki na banei ba mi continue so oyo ya diocèse ya Kinshasa wana vraiment merci parce que na homme sunga na yebeli mbelele ka kite metola kisi bolingo ba PCP place côté na stade papa Raphaël wana makambo nyoso eleki yaya totala to yeba ko solo la to sala batu moko te to linga pete ke ko minimiser batu te boto sa soko so sale loko sala boy loba di kambo boy po batu bandima ko linga to loba di kambo oyo eke sala batu pasi nzoke sala ngo bongo te ezana tina te ngande kuna ngai ndikuna nga Marcelo ngala pese kake courage sorana basemeki na yo babi boyoka na kate soki pe ya solo babi botuna na kate nini te libérer biloko wana ndako propose parce que soko biloko wana soki za na ndako obana komona ka image ya mobali mwasi na yo libérer bango bazwa na bango pour moi ça pona ngai na moni ndengo na yebi na ngate mutu na mutu ndenga zo imaginer pona ngai dimi pesa no biloko wana o kanga tsoko biloko o sala ba maputa na ba blouse otonga ba chemise oto eza na tina te parce que tandi ba bazo loba na ndeko na Marcelo eza na tina te ezana tibino mo bote ya biso wa vanité de vanité Paul nga vanité on pesa ngo zongi sango bana bazali boka bona obala ka ndeko na bango wana ba sina yo okoko koma na bango na yebite soki ba makamonga leka ka ndenge ni to yebite parce que ndako batu ba ndako oyo vanité o yebi sike tanga kate o yeba pesika ba tsaka kiti te o yeba nyoso tute ndeso ba beto lopete o yeba te ngapo na ngai koko matina ba niveau nde na landi be mission ne bele wana koko matina ba niveau binemi eza ngona tina te bana mama eza na tina te parce que yo tika la ka semeki na bango bango be tika la ka ba sem ti yezo akoye ata obali na yo bana wana lelo mko ba luka ka ba mama leki kota mama na yo wapi ango omoni te eza ngona tina te parce que bango na yo ko présenter kaka mwasi na yo osomona te ata bana ata osali nde mukolo ko bala bako ya kaka boya te ona kotinela bino biloko li bako ya okotina biloko libala parce que yebi ke bana droit parce que ya ndeko na bango omoni makambo ngo eza nango eloko moko te tokende boye tozonga boye to nini non eza na tina te ndeko na Marcelo eza na tina te vanité de vanité nyoso tokotika na biso to yeki maboko pamba tokozonga maboko eloko nini yo okomitelema na pona biloko oba misuso te moka yebili kamo mwasi na te yaya ayeba te totika ngo kaka nzambe mutu akata
ata tolobi lelo blanche akolamuka na ye te botika ndeko Marcelo a continue kobokola bana nga nazolobaka mwasi akobala mwana mwasi wana ayeba nde siko aza mote ya monene mpo na bana parce que bana na nde natali bana mama eza malembe te yaya natali bana ngo nyonso na 8 ans ngabi awa nguma mela mobondo te bazomona na deja bazozela kaka oyo ekoya eya hélicoptère mwasi na sikoyo ayeba nde siko ndenge ya kosangisa ayeba ndenge azala mama na kata ya bana wana soki te ndeko nanga Marcelo onaoloba no solo oza na kimia te évangélisation na yo ezala bano obana kozala ko bana ko rive parce que ebano eloko bana ko tsoka mobulu ke saka foyer na yo soko sali choix ya malamu te pona bana wana nzamba lola tsa loboko bana baso oswa mwasa malamu po soki te eza keba nyoka akoswa biso kosenga na kopesa yango wana yanana makambo koloba mingi te soki pe biloko ezali ya solo soki pe baloba ya solo libere pesa bango boloba na kate nini ata basa ba demi serne o ba kota tata bango ya basaka ka bandeko ba ute sika moko yo semeki yo kolanda te ni basaka ka fani o basa bandeko kota mama ekipa kate mais sanse ka ba bimi tata moko to ka bona ki mukolo ndenge tango ba koleki kuna point tango ba soko balo nga il fallait boloba ke lokwa boso bala ngana ko sep na ba ko sola ka kote ba botama ya mama enigo sala mais lokolo obianga ba onoso ba semeki bango noso ba kotikala basaka tata moko la lulala tolelo sonandonge la lulala ndumba zwi peri papa lupanga beli liboma keba nyoka akoswa yo na sense wana pona ngai na mona ngelo na kopesa conseil ya tokende butu tozonga butu te ndeko Marcelo libérer bango loka ba semeki na yo solo na bango obana ki ndeko na bango bazana pasi ndeko Marcelo frère Marcelo parce que pas so bango bazana ngo baso comprendre te so répéter nini YouTube te mbele pe batu misusu so les réseaux sociaux be bayeba ki te ndeko na bango kufi omoni biloko na nyonso ba nkesi yango siko bakomi limité ata soki ezalaki ndeko na yo ndeko Marcelo linga koloba parce que toza babantu toza batu toza na ba critères ebele toza na makambo ebele fol parce que eza passe muntu akondima likambo yo na yebi na ngate lolenge na ezoyebana te parce que eza bongo ekendaka bongo yango na bandeko na lekaki mpona sola lisolo yango oyo badobi kuna bango Marcelo na basemeki ne kuna ekomi kowela biloko balingi kopesa bango biloko bandeko te soki ndango yoka na landi yango ngade musuko yende Marcelo ngopesa te alingi contact na ba siko eze eloko ni nango o contact okoza te siko balela yaya bisika tozobalela oyo makambo ezebele ya ba ndako tozobalela ezala makambo ebele mutu azobima na ndako zotala mwasi kolula na mwasi ona te yaya makambo mona na ndaka libala na mso yebite ba pesa yo yango ba yeso kuna yako so ba kilo na yo okozo nsembango parce que ba kilo monsieur sala banda muso ko vanda mwasi musuto mobali musu ndenga bimaka ozobona mobali mobali vraiment mwasi na mama oyebite soka sala ndenge niko soka sala pe nguma na nda sobe balobaka ne pangusa ba tsani pangusa na bilamba oyebite konfi ya kananu mutu te ona via mobali mama osomone kaka mama na ngai cigarette de fimango siko ba yoka keba nyoka akoswa biso yoso mona kaka etemu ngape ifona diembika wana ko diembika noti yamsu place osana yo oleki place wana eza yamsu couple ona na yo yamsu yo leki bango ya bon fi ya kabatu te miso baso ko mona bango ka poswa meme kote na kati kuna keba nyoka obangi yo mukubi ngala sala ngatie yaya kwa mvia kati mabala misusu eloko te misuko ba influence pamba musuku ba sola te musuna ba na mobali te musuku tu ya mususu keba nyo banda bala ayibi kutu bokilo te ayibi kuna famille mobali te avanda ne pe na libala basana bango ba ebele ngala kipa kuna te sia ngaka na mobali nanga même ko ya likambo pon biso to yaka il fallait que ba possible sambilo na mobali po mona ka mutu azane limité ba mama na oko sabino te mutu azana ye limité keba nyoka akoswa biso yango wana moninga malamu azana ye Jésus de Nazareth ya mutako sabino te
moninga malamu oyo akopesa biso kimia oyo akopesa esengo azali ka Jésus de Nazareth putu malamu